bote na bino bande connaître sungai maman Ariette la deuxième partie à makayabu na biso na baki na pesi bino 10 minutes pour na kosala makayabu na ngai yango avant banda na pesi bino sumbote na sengi na bino bokota kota na chaîne na ngai bomi abonné bolaki yango bolingango botalango bomi abonné bokota na YouTube botala côté à likolo kuna place ba komi na rouge presse wana fina wana okomi abonné ezanga wa bino mama Ariette Kiloko kaka Ariette Kilungu Shembo TV ezu yango yo to komi sikona étape mu makayabu na biso kitoko étape le elengie makayabu na biso ezo kalinga malingi kauka mukepo na sole ezanga omondenge za mukebu eza ya mikebu soki na tiki yango ekalinga mi mwa makasi te muke miku wana ekota kapopa na ta soki badie miku wana ekokota bango tomate na biso matungulu na biso toko bakisa mwa njinja ezali tangausi ya poudre po eza mbisi ifo ekota mwa tangausi na mwa citron eloko nyonso babengi mbisi tani zelanga wana talisa biloko ndenge ezobela po eloko nyonso babengi mbisi batiaka mwa matangausi botala oyo eza citron bamama bosanaka likambo na cuisine na bino te citron na nyama citron na mbisi citron na makayabu na matungulu osala matungulu po bakela na mbisi eza kitoko mingi eza te okotia nyonso seka mesure na ndenge nomo ndenge kokoka na banzi yango ekoki citron wana ekoki bosalaka mpenza citron na ndako te ape na kozela tomate ebela soki tomate ebeli te makayabu na biso ekozala ngai supu na biso ekozala ngai tobakisi mwa citron soko olingi okoki mpe kobakisa mwa tomate mwa pilipili me ndenge bana balingaka makayabu tosi totangisa bango mama le makayabu balingi makayabu mwana kisangisa pilipili eza te nakolongola awa mbisi na ngai ekoki nakolongola mbisi na ngai nakotia yango na nzungu ya monene nalingi makayabu ekota na nzungu ya monene mpo ezwa epanzana te ezwa mwa nini lakisa kuna place bazotia makayabu nika kosopola yango tomate soki ebeli nasopeli yango tomate natia yango na nzungu ya monene mpo ye mpe apema ndenge yo mpe opema kolingaka place ya moke te na mbete olingaka place ya monene ndenge mpe makayabu mpe apema oyo eza nango bamitu omoni mafuta nasalelaki eza pembe mpo nakalingi yango na nini ya makasi te eza pembe mpo okosalela yango mpe eloko sikoyo nakomi kokipe tomate na ngai tomate na ngai fo ebela namoka mwa citron wana nameka mwa citron na ngai wana ekoti na mwa mungwa na ngai soki tomate mpe fo kobalola mo soko otika yango ndenge wana ekomalaka kozika epesa bien te yango wana bamama totika nanu mwa biloko na biso bilei ebela mama nasengi na bino nyonso bokotakota bolinga chaîne na ngai okozwa mpe 1+ ata oyo omoni ozalaki nango te oyebaki te okoyeba mpe nayebi nyonso te nga mpe moke nayekolaka nde nayaka mpe kosala awa bokotakota bomi abonné tala na YouTube likolo cliquez presse na mama okomona Ariette Kilungu Shembo okomona makambo na ngai nyonso napesi mbote na bino nyonso Nadine Bola mwana Irlande na mobali ne Papi Bola bambote ya mingi ya ngai napesi mbote na Santiago Kasongo ye pasa sanga mingi peta musu na YouTube na Irlande kuna aba mama sala boye napesi mbote na Betty Kilumbu Vanessa Kilumbu napesi mbote na mama Ida Iza Nono Elfie mama Virginie Jessie bambote na bino nyonso napesi mbote na Anne Marie na mobali papa Clément na Aba napesi bambote no mingi napesi mbote na mwasi ya Sele na autoriser Sele moko ok tape na biso tomate yango ebeli makayabu na biso yango wana
na kosopela bongo nde makayabo eza ya mike mike na kolinga te natia bamai ekolemba oyo mpe kaka mpona kotia kaka esthétique okotia mwa pilipili na yo zelanga na dani lakisa na kati ya nzungu so bamonaka na kati ya nzungu bamonaka na kati ya nzungu ndenge ezosala tomate esi ebelaki nango na bakisika mamunga mokie po epesa tunga okokoli yango swati na kwanga okokoli yango swati na fufu po eza nango supu kaka tobwaloli po epesa esthétique oyo nakotia jamais nakokotia mai te nde bato bazwaka mai mingi kotia oyo ezaka po epesa esthétique nakozwa kaka mai na ngai moke kaka mpo mai ezalaka mai sa mai okovivre te natie moke bongoinga natie mingi po ebomisa supu na ngai epesa kaka esthétique ndenge ezalaki mike tokalingaki yango nalingi ezala mai te soki eza mai miku wana ekokota bino na monoko merci bandeko ya ngai yango nde suka yango oyo biloko na biso ebeli na kopresente bino yango nde makayabu na biso ebimi nakokanga moto bota nde nazopresente bino makayabu na ngai na tomate elengi mpenza na fufu pilipili ekipi papa Oscar merci mpona makayabu opesaki ngai esalisi ngai na kopresente pa baninga na ngai natie mwa tomate likolo esala mwa nge na mwa citron natiaki bozwa makayabu epanzani te po eza ya mike foki bamakayabu ya minene oyo ekosala pepe supu po basalaka pepe supu te ya mai oyo basalaka pepe supu ya mai te oyo eza kaka okalingi soki okolia yango ndenge wana okotia matungulu sava me nga ndenge nakolia yango fufu bana balingi yango fufu nde nasalaki mwa tomate oyo ok esili ya bino mama Arrête Kilumbu Shembo nasengi na bino bomi abone bokota na Arrête Kilumbu Shembo TV ya ngai présentation yango oyo makayabu na biso ya lelo makobo batambala Lubumbashi bayebi yango makobo makayabu yango bokota na Dine Bola babote na yo soko lingi pe recette muso makabu kitoko kota na Dine Bola TV mwana Suisse mama Sisi na papi Bola bokokutango nyoso ezali kote ya Arrête Kilumbu Shembo kote ya Dine Bola bokokutango bana Suisse botala. Ok, Dan pesanga na pesa wango mbote, au revoir, bye, à la prochaine.